oui, mais pourtant un problème, il y a des déguerpissements. Il y a qu'une jour, tu as un bon édition. Les documents sont quels. Et que procès à une jour, il y a qu'un parquet. Dossier est en cours, jugement. Maintenant, on a jugement. Alors, surprise, à zone 6h du matin, nous avons déguerpir Mounou, Betumele Kananganda, Nababima. Il y a un salam passé. Donc, l'État sala qui sala nande façon jugement qui na parquet. D'abord, me remercier mingi bane Congo. Bamen loani na beto mingi samna dossier. Même on a que union quel na Congo central. Donc on a vingi la kaka suite à Tsuka ba rétablir mon ba droit mon. Ya au kaka jugement ba sala ya manis. Banani ba yotalo déjà mama kokomba ba wana kata wana tika otika awa ninge ntoza wana banema yotala Est-ce bango nyonso ba lobby ba lobby ba awa tu nana wa pression ninge toza wana na miniti oyo nana wa yotala je vous dis polémique non polémique te ko lobby sa mère mingité à cet instant c'est la mère a une morale d'acier parce que avant qui devant un grand homme ma mère bazana ba valeur ba maman Bobila da baza batu oyo au monde dans la télévision au monde est déjà tergiversé au monde est déjà que soutenir candidature telle ou bien telle l'agitation nous c'est dans le Congo central au monde est déjà à part ya mutu moko à côté na polémique au monde est na ba vrai ne Congo na ba vrai ne na ba faux ne Congo bayaka na ba faux notable na ba vrai notable o bayaka au monde a déjà maire au monde est à côté na makambo na te mais je na kutu wa wasiko ko ba question za nga ba réponse yo parce que yo le ba mingi balen ba kotala maire ndengo yebu nanya ko kotala ye depuis maire azuli batu fo ba ya kotala ye batu miyibi nyonso ya Congo sanda ba dia kambo de voleurs de députés voleurs de sénateurs voleurs ba miyibi nyonso nanya ko ya vraiment ba komi awate ah non ministre so ina lomine wana c'est na blasphème awa mutakomi awa Modéron Simba, je vous dis, à combien wate, azala ki na bango. Alobi na yo Modéron Simba, ya on a lobi no Modéron Simba azala ki na bango. Oh, Modéron kolobate ko meze lo nyonso. Modéron tali mama. Te azala ki na bango. Mena azala bango. Oya, baba tukoya, omoni nengo lito loba. Soki na zama elete, na ko loba noke. Na qualité ba ministre ba yena bango te. Oh, bon Modéro ça qui na bango. C'est différent. Modéro ça fils maison. Modéro ça ne Congo ça bango. Mais je vous dis notamment na to zapena na Gombe. Makambo yo source uto wapi makambo. Source ya makambo oyo ezali tout d'abord tokata. Et la télé-réalité, source ya makambo ezali. Source ya makambo ezali. Ezali médiocrité à classe politique ne Congo. Nandeni. Nandeni ke ozomona ba jouaka tout autour ka ya mbongo. Nandeni. Ba jouaka tout autour ya mbongo. Mais ba Congo bino be bolinganité. Tovanda. Madame tu vas même la pelouse tu vends ngana va koto yo vanda koto wana ba de guerre pire Fouka famille Fouka moi sinaye libanda bane Congo solo beloko ko côté bo vandi penye yo osani nyao yo osani na lobi na yo na ye awa pona ko lakisa ke no ba mbuta ont échoué na politique na bango ya mbongo ya mosolo ya kanyaka sans pour autant défendre les valeurs. Ils ont échoué et les faits sont là. Lelo oyo soki oyo balobaka na mona ekutute so mbuta ki wakana balobaka yende le numéro 1 ba notable notable mais il est où Mayete. Il est où ici? D'abord
Fukaunzola zo incarné combat lit ya bako. Fukaunzola azo incarné lit ya Mfumukimbangu ya mama Kimpavita. Fukaunzola azo incarné lit oya mwana Nzemi. Lelo tous les makessa se sont révoltés dans le Congo central pour la Makambo. Aujourd'hui, oui. Déjà comme Fukaunzola, bateau baliaka ba biftec, des politiciens de biftec. Mais ils sont où? Les lois. Tala, je vous dis, problème au nengo moni yango. Na loba ki yango. Ennemi ya Mukongo za Mukongo. Ba Mukongo oyo naturalisé. Mais c'est parce que en tout cas expliquer bien non, tu comprendre bien té. Ba ko de guerre pire. Moi si ancien gouverneur ya Congo central. Ba ko de guerre pire moi si té ba ko de guerre pire Fukaunzola. Quand bakei balobi fo basoba ke de ke Tshisekedi na ndaku na ye. Tant ba de Lumumba na ndaku na ye. L'enseignement on se bakei ndaku ya Kasavubu so bakei ko de guerre pire on ba ba de pire pas Kasavubu ba ko bimisa ye. Ne faut pas bon ça là amalgame, c'est ça amalgame. Qui sont derrière tout ça? Qui sont derrière tout ça? Derrière tout ça, ezali ba combat moko minable, ba guerre moko donc quels sont les ministres oyo bakoti makambo oyo? Awa ba ministre na loba na yo awa ko loba ma ministre te. Il n'y a pas de ministre. Awa entre le Congo, la communauté va grade des arrêtés. Biso était avec nous. Chéribin, ce sont des démons. Il y a siècle. Il faut partir avec des démons. Mais ce sont des je laisse. Ndaku oyo eza oyo kaka balumu na nde biso balwa ibwa bobo. Ndenge tozona ndaku oyo l'État awa na lokoso ya bato oyo bakotaka baramasaka les gens qui viennent du néant bakomisi ba ministre akoma wana ye koteka ndaku ya l'État. Sikoyo bateki ndaku oyo déjà na 88 déjà l'État ce n'est pas eza ndaku ya urbanisme te habitat. Ne confondons pas les choses. Ezanda kwa urbanisme était. Ezanda ku oyo ezali l'État akamati a teka en 88 a teka on déjà. Donc le colo na c'est l'État comment teka na peuple. Moi na mboka Jéhuit et logo nini bande Congo bako retenir pour na dossier oyo ya Pringa Basali papa Fuka pe sonam na libota na yemo. Et logo ba ne Congo bako retenir na minute oyo. Il faut faire très attention à mon pépé. Mon pépé, oh, biso communauté ne Congo. Retenir les loyaux. Ce n'est même pas les Congo. Nous interpellons les chefs de l'État par rapport à dossier où. Nous avons interpellé les chefs de l'État. Il faut qu'il n'existe pas une organisation au sein de la communauté de Congo qui peut défendre la population du Congo central. Agissakate par rapport, il y a bateau, il y a privilège à Agissaka par rapport, il y a biso bateau à terrain, il y a souffrance à terrain. Parce que ce qui président Agissaka, na koyoka biso, na komona biso, amona bateau miyibi wana te, na ebisi ba ko défendre ba côté. Mais ce sont des escrocs politiques. Imaginez-vous, il y a une communauté. Imaginez-vous, il y a la notabilité. Les loyaux, c'est que représente la réincarnation. Il y a combat, il y a Mfumukimbangu, il y a Nani. Il y a Olobanini, les lots. Nous allons bloquer cette route nationale. Lobby pour circulation, vous allez dire. Mais nous voulons être rétablis. Vous savez, il y a les emblèmes du pouvoir. Bissonde Tozawana. Il représente même, ça veut dire l'identité. Ce sont les symboles de l'identité du Congo. J'ai été chef de l'État, Makasi. Fachi Beton, Oyebi Awa Makambutoza Awa,
eza mutu akati likolo na ye kumbu soki kumbu nous avons des personnes na cassation kumbu wana aza soki nani soki aza nani nayebi kutu te ce sont des démons ya nouvelle génération parce que nakoki kocomprendre te kumbu aza mutu ya singini ye mutu amaniganse biloko nyonso eloko oyo eza bien sa maître te parce que oza na preuve mambo je vais tomber trop on va procurer quand même boma biso poza magistrat tala maman ala libanda est-ce que où est la moralité bajeune baza soki tosali awa kokanisa te toza bayuma tozo observe buzoba na bango ekoma ntina suka lobi lendi soki bazongisi mere te isi awa bayeba te bakotire awa lokola balingaka kotire Viembachi, je peux vous dire que le téléphone est au Kangama Mena Rosoye. Parce que Dieu Kumbu va sur la bien à Viembachi. On a dit Viembachi à Robin de Matou. Viens, firmer Vodi. À un numéro 1 coup de sensation. Congo, yo, oya lelo, nini bazo mela. Viens firmer à un président coup de cassation. Pouvez-vous comprendre que dans ma nini ba magistrat, Congo va avec 170. Mais tout le nombre bazui mais na ba province mususu ya ba na ba Nord Kivu na ba Sud Kivu ko ba gereza 2000 personnes biso 170 2000 personnes baleki 1800 avant besoin décision est-ce que vous moni Mwanantsemi Mbuta Mwanantsemi il soutient nyonso oyo ça pour l'intérêt ya ba Congo pe ya Congo central Mbuta Mwanantsemi n'a pas besoin de mon œil pour ça likam Mbuta Mwanantsemi a besoin de comprendre et puis ça la vision à cet instant ici. Donc nous avons des clones. Tout le monde qui se dit que les Congo ce sont des clones. Mais alors bien les Congo, vous avez un ministre il y a droits humains Mobimba, ministre Pouela. Est-ce qu'il y a déjà côté la maman? Papa, ngai na lobaka makambo nga na yebi. Ministre droits humains, ministre Pouela n'est pas sur place. Ok? À cet instant, Nazo Lobanayo, mais il suit les dossiers. Nazo Lobano a intervenir. Il a benga muto azo mitika tiki nyonso ya ye. Et ça, ne compagne modéro. Yo ba ministre modéro. Chez nous c'est un pagne. Si yo ministre, nga yo un pagne. Chez notre impagne, il ne vient pas ici en tant que ministre. Parce que donc, quand il va saluer, non, nous sommes en famille ici. C'est le ministre Excellence Modéro, Nemoutou, Azolandela. Et à cet instant, Négotoyoki, Nani a bailé les dossiers. Donc, comme on a déjà, Chéribin, t'as auto-dénoncé, a bailé la honte. Moïse pe na ba yo ki pa ba ndako lo ba toke ba soupçon Moïse mutu ali nga somba likolo na se singo ya lobi ya zaka likolo fa somba pe na se ndenge to yoki donc c'est à vérifier sikoyo à cet instant na Moïse Moïse abimine il lave les mains et tikali pa kumbu wana ba luka kanya pareil pour mère kota donc ndenge to zabo mu Congo mutu azo bloquer rétablissement ya mère o mais oyebi ke président ya parti nanga à côté makambo parti ni you have this it comme si dans la ok non pas ni je très le blanc le mutoto yala mais le blanc Congo félicitations. Claire Oyoki que maman, madame Fouka de Guerpi, Oyembango. Bio yabino mbaye na bangaka. Mais Toyoki kakake, il paraîtrait que le procureur Koum Yombe en tout cas, Klalingi Oloba quand même message aux gens qui Congo et ceux qui n'ont ni aux autres bombula. Pour ma cambo, ils ont ça la sonne dans la province. Hein? Ma moi si il y a gouverneur ou ils ont mérité bonheur. Banali c'est Liban, Bimisi Libanda, Bino Bane Congo sali lo comme côté.
maintenant qui G8 pe après si ba mot d'ordre pour na dégré ça la province wana na ligne ngote yoro bani na peso na moko. En tout cas omoni ngai pe nazaki informé te na moni kana bana otala ba réseaux sociaux na moni maman Fukaunzola a sa déclaration na ndeko Miro je cheka G8 beto na beto alors place nazaki esa inga direct passi na bengi ndeko G8 a expliqué nga yango moni na bengi na yo na bengi Fuka omoni yango na ye mbangu donc nazo kosenga na procureur azunga sima kungu ozo ko tama konde ndeba na buyombe apena komi non eza makambo bayombe te siko eza makambo ya Congo central. Merci akuma tatu te Congo central eza composé na 10 territoires na 2 villes mutu nyonso osala mabe eza mutu ya Manianga so asali mabe eza soni ya Congo central. Alors ndeko Fukaunzola soma ndako kala wana za ancêtre na biso jamais na niveau ya ranza la kinango akino somba eloko moko ya ba problème non donc eza coup monter alors coup monter oyo tozoko senga na procureur annulé eloko na ye wana bazongisa mama na ndako po tozotala tension za mabe Congo central tension za pa mabe mais tozotala partie ya lobby soki lelo yo bazongi to sepeli pona ko calmer tension lelo bien lobby mais soki bazongi cité eza problème à mondo traité mais déjà pour bazokanga banjela ko comme na biso na suka mais na sepeli na réaction ya président Sénat son excellence Bahati Lukwebo makambo ba nekongo mais kotiango ayoki pas ndenge ba décrire maman réaction neza nini mwana mboka G8 réaction neza bato bamona kinga outo loba o sepeli na réaction ya Bahati Lukwebo natalaki nga na sala météo na sala prévision oyo goya lobby natalaki ce n'est pas pour rien au moninga na kendaki na nini na kenda okota ce n'est pas pour rien j'étais fier ya okota na partie ya Bahati Lukwebo j'étais fier bendango boy yangwana ngaza journaliste tozalaki fier ya okota pa na ye bomoni lelo a réagir oyo tokene yangwana a réagir yango bozomona naki fier na yebaki nakuta na mutu valeur aopesa ba Congo eza hypocrisie te escroquerie Congo kota na parti ya mutu papa nga naza remorque eza na marchandise il faut tête ya munene memanga keti te mundeko memanga jipi te ozo comprendre ou bien pousse te na minute oyo yoka na yebisa yo toyokaka o ba notabilité Congo bambuta kiwakana président na bango eskiza za wapi mbuta kindwelo ba député national baza wapi autorité traditionnelle mfumu lifima aza wapi na makambo biso ba député national ngai mbuta surtout oyo balobaka ye nde président baneko mbuta kiwakana nazokamwa ye mbuta kiakwama mbuta nani baza wapi mère la libanda siku mère la libanda yebisanga ba notable yango baza misusu kutu bakomo na mongo nkele ila kotaka komo na ba hotel yo na landio zela na yebisa yo yaya ndeko nanga le blanco aujourd'hui bomoni bato basali makambo babande babango eza bato ya nani oyo bato ya mbuta mvwemba nani mbata Moïse Katumbi Cheribe Okende ministre wana yebda senga ndako nalinga nanga kotanga te parce que mbuta mvwemba za muta ranking aya kosanga mabe mvwemba kwa za muta Moïse yango non mais akokoloba te mbuta mvwemba zalaka allergique na makambo tout à Congo central lelo azoloba te parce que mbuta mvwemba aza mutu ya Moïse yo ba note mbuta mvwemba za muta Moïse yo ba te aza muta Moïse siko Cheribe Okende ye muta sali miloko asenga ndako siko nga kopezawa fale bazwa ndako mobimba eloko ba retenir ndako yo likolo ba refutela
bato baza kuna basai bango eloko te mais bato basomba na se eza ndako ya leta ateka deja aseda eza ya urbanisme te mais mbuta basangani lokola balingi l'argent oyo ezomema ngo na liwa. Merci. Alors on va souffle. Bon, nalandi ndenge lobi pona ni fa to kota na parti ya AFDC mais bane kongo ebele bazana ba parti pe bangala ebele bazana ba parti bazana mbongo non mbongo te to leki bango na base ngasi ko neti na leki mutu moboye azana parti ne na base on a bango no ebele yo leki vraiment na base. Bon, polémique à me battre. Yo l'équipe on a base. Na lobby hein. Na leki ebele na tuni yo banga eloko te menga na tangi te question mvemba mais na lobby mvemba ka te azana parti politique batebele donc ngai nde na zaboye na leki ba député ba responsable ba parti ebele na base mais FDC eza eloko mo makasi donc tant to koti kuna eza to moni déjà to komi na ozana to komi na ozana kuna lola wana to komda na lola to kei deja kuna niyo sezali mbongo ezali batu bazali vie ezali makambo tu ezali to comprendre yoka ndeko na pe kuna nde to comprendre que Congo RDC eza moko nous avons vu to moni ndenge nini bandeko na biso kuna to kutana metera ya Sud Kivu to kutana na batu ya Okatanga to kutana na batu ya Kasai donc ndenge ba ya biso bozo sentir que toza na batu Congo central na ba Congo toza ba Congolais vous comprenez les grands problèmes ça li président baati pour batu tiaki kuna baza ba manipulable baliaka mbongo ba vendre kaka bato ya tindaki bato apesi pouvoir nde bato ba manipuler image na mabe donc bato yo ba détruire président baati na Congo central et ça bato musika te eza bato oyo atindaki kuna basali makambo oyo po ba justifier buzoba na bango balimba lia mbongo alors bakomo teka imaginer mabe po basala ba enchère balia ye lisusu eza escroquerie basala po basala komone mabe mais ndenge biso toye sikoyo nazoloba na yo biso mutoye na crédibilité à présent baati na Congo central je vous dis pourquoi oui parce que vision na ye ya Congo wana ya ngono moni beto na beto makuku matatu tozo s'attacher na po azana vision Congo province na biso eza à vocation agricole. À vocation agricole, ça veut dire province na biso. Il faut ezama bilanga. Et là on a sepela ki ya mutuya président Bayata linginde ba ne Congo to. Albi na ko négliger ba ne Congo te pour premier président Aouta kuna. Et puis tala ninga solo lina mama. Tala ninga solo mama. Obengi na bengi ta ayambi tout. Na bengi ta ayambi tout. Donc ayambi abengi. Mais na lobby na yo tala ninga solo lina na lobby na yo na tali si na bengi ayambi parce que je suis là et président de la République, c'est monsieur. Sigo makambu ya mama misi parti. Non mais ça. Makambu ya mama misi parti. Na bimisa opwani. Na yebiso na batem na sima na yondo tuninga. Atoko na suka. Ezalaki G8 na omoni jeep na. Omoni jeep. Ne ba tia pesi yango. Ah président ba tia sombeli les blancs Congo jeep. Yango mbanga comme belé. Na lobby. G8 a vu si ba compte. G8 pour trahir biso tolingi te basalela biso tozoyela bango biso tomema baati mobimba bamona ye batutu oza na besoin na ye azoyamba tofongoli ça veut dire tofongoli ntukonde bafongola masolo mwana mboka G8 toyebaki yo leader nazali mo trahir vieux Diomi au trahir vieux Diomi. Donc G8 Karaboy, G8 a péta, non Hakim, yo pour trahir.